Et salami bongo na otuele précisément na Isiro na mboka sœur Anuarite et pa wapi ya pasteur topé chantre internel ayemba kapé ateaka akufi bongo sur scène akufi sur scène eningi kolobanini en plein mabonza en plein louange motei abandaki bongo koyemba azana bakosala ba akapela koyemba ko animer église tout un coup bamonie akwei akufi. Est-ce que akufi nini batela qui est poison na micro azala ki na conflit na batu? Qu'est-ce qui se passe na makambu ya ba église oyo yango to na lombango kosola le kambu oyo sikawa boye? Yaya Sango, confrère Nabiso, Israël Mutombo, Alobaki Yango, qui ira bien, rira le dernier, Sepela Sikoyo, Benga, Roi Soleil, Mukwantombolo, Salaboe, Tangu, mandat ya président Fachi Ekosila, Bokolela na Munoko Amboka, Okozonga Epai Nabino, Nzele Zate, Alobaki ya solo, Sango, Alaki prophète, To Ndengenini, Tala Sikabwe. Soleil. Les rois soleil, les inoubliables. Lazare est ressuscité. Lazare est ressuscité. Yembaka beto mais bosalaka ke soki fatia longo kozonge pa na bino na mupompa nzele ezate okozonge la super ya chi mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote na bino bandeko balandi ya radio de télévision bisika nyos tubo swami, merci na confiance pe fidélité bozali kopesa na programme oyo radio lokole masolo et pa wapi tozali kokuta na pona kosolola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedeke ya kolala kolamuka makambo ezanga kate tolali boye dimanche outi koleka tolamuki na lundi kaka dimanche wala kutu no après-midi na côté ya Otuwele je crois kuna côté ya mboka ya sœur Anuarite mabe ekoti pasteur akufi na scène bisto kataki lokola kaka après papa Wemba mutu mususu akufa na scène azaité d'ailleurs vie kumani papa Wemba que nous rendons hommage à annoncer ki yango moko azomona lokola akufa na scène. Est-ce que pasteur akufi na scène annoncer ki yango to annoncer ki yango te yango to kosola lelo awa na émission ya lelo kasi yambo do solola makambu ya émission ya pasteur akufi na scène na Isiro
tika to solula nanu yaya na ebite qu'est-ce qui se passe image moko ezali kotambola sur la toile na réseaux sociaux partout et pas wapi ndeko moko to ebite azali animateur culturel azali mutu ya IDPS azali nani mais azali kosala ba éloge to no surnommé azala kaka animateur culturel, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on a comme ça la éloge et pas à Mokondi Mboka Félix Antoine Tshisekedi abenga e roi soleil abenga e boye azali ko kumisa kasi tango réunion silaki tomoni avai na mabele abandi kulela. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ba pesa ki bango mbongo pas Mokondi ba melie mbongo? Est-ce que akendaki azala ki a besoin à poste ajouter? Est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que mutuana est-ce que akat na yaka parti wana pour la démontrer biso nini? Pourquoi kotoyo abandai ko sala ba éloge kotoyo abandi kolela ngala comprendre yango te mais bobo sana te maloba oyo sango alobaka confrère na biso Israël Mutombo di sango alobaki oui ya salaki banquette akedaki ti na kabeya kamwanga akedaki ti na mupompa akedaki ti esika wapi atambolaki partout bozo sepele lolo muko antombolo kumisa roi soleil salaboye nyoso to koloba mais tangu pouvoir ekosila soki mupompa ebongi te okozonga epai na bino kuna nzela ezaite ngam lobaki yango te sango mokomisa lobaki yango tala na ebite ndeko asoloba asolela po na te yango pona ba papa ya bwana bazali awa ba ndeko ya bwana peut-être oyebi expliquer biso azolelela nini tala soleil les rois soleil les Zulukables Lazare ressuscité. Lazare ressuscité. Yembaka beto mais bosalaka ke soki fatia longo kozonge pa na bino na mupompa nzele zate okozonge la super ya chi Yaya pasi pe mawa esalami bongo na iziro na lobaki yango iziro ba misusu benga yango iziro ba misusu benga yango isiro mboka ya bienheureuse anuarité. Qu'est-ce qui s'est passé yaya bomoni ndeko bobali oyo to teli bino na miniature wala to teli moi extrait bokota la moi extrait ye azali bongo mosali na nzambe azali motei azali pe chantre et mikole comment la mode mais c'est chrétien sukanango akomi pasteur sukanango akoyi moyembi nyoso tu wana ezali kaka kosaela nzambe yaya toyebi te que ce qui s'est passé tokokende ba hypothèse pona ko trouver solution jusqu'à ce que autopsie et kosalama ndeko oyo ayembaka makasi azali pasteur de l'église wana mais azali pasteur titulaire te bokoyoka komba église yango tokotela bokoyoka komba église yango ezali na isiro dimanche oyo en plein culte ndeko ati pe veste na bien aye ye muda teyaki te je crois bien teyaki après côté ya bani animation to moni kitunga mabonzi ya pembeni wa po mabonzi zanga kate na ba église baba ndiko yemba azoko yemba kitoko la sepeli na koyemba ya frère oyo de ba ekomona wana azoko yemba tout à coup ba moni kaka bu akoyi mbala moko akufi. Est-ce que akufaki sur place wana to akufaki na hôpital et pesi mbilinga ba spéculation ezanga kate kaka ndenge bolobi ba misusu balobi ke non yendenga liwana azalaki na conflit il paraît alinga ekokoma deuxième pasteur après pasteur titulaire. Est-ce que c'est vrai? Ba na peut-être koyoka na te na niveau ya orchestre na niveau ya corps pastoral to na batu ça on ne sait pas. Ndenge boyebi yango na baka chaque fois ya salaka angele oyebi te mutu nini akolinga yo. La confiance n'exclut pas le contrôle. Toi aliko kanga tongo midi poko ya anti-poison ezali parce que msu baloba il aurait été empoisonné na micro wana. Ba pesa ki micro poza ki na bien. Kaka taka bandoko yemba yango poison ki bon. Net ya te akité. Est-ce que moment oya simba ki micro kaka micro ya koyemba tope ateyaki tala kuntseki tala kumamba tobo sana kate ya partout ici kozali tala batu ba okufa to supposer que batela ki poison yaya yo na mosala ya nzambe obo makaba ninga mususu muninga tayi na mwasi na ina bana bozo kosaela nzambe
au moins dans le bar qui bosse la attention ba église ezali business pour même ba église ezali business ba lo ba kelelo non ma bonza ezala ka souté boko mona ba église ekokangama yaya ezali business au moins bon na ndenge ba bete au moins to betra ba super bet to betra ba Paris foot nyoso tout wana o tenter chance oyena mbongo opesi kaka mbongo na wana yango ba futaka bino ndenge giso yalaka donc bosanga na lingomba bozo ko tia contribution pasteur a s'enrichir a so mami tuka a so mapangu bino bo tikala ka ndengo wana est-ce que komi ko yina muninga okanisi atata ke muninga oyo azali na mwasi na ye azali na bana aye ko sambela mais yo telie poisson bon na mitango wana ya toko kanga na bataki poisson na nini est-ce il faudra okanga mutu o asala une tendance chargeur technique technicien pour mutu ko paye micro ataki yango nini soki za poisson racheter le temps quand les jours sont mauvais. Anti-poison ezali benga biso to en contact avec des anti-poison. Si on suppose que ezali poison et que ndeko oyo ayaki anti-poison, ndeko azali poison, alinga lo banon 30 ans bene au sala. Yaya soko le anti-poison ba lo bakate fa na onien. Soki po monika ba diko sanza ba diko sala ba diarrhée. Ba diko le kalibumu. On comprend que ici quand azali awa ba baby sekinga ba baby c'était balogo ko appelle au boroté au comprendre kaka yango ke na kana discrétion est-ce que komi talandiko ndeko azoko yembela nzambe mamso le rappel mukili moko ndeko en plein louange tolo banini c'était prévu que nzambe azo modi mona ndengo wana. Peut-être moi je n'ai pas qui wana bala na yeba qui wato moi la qui wana bazoko mona ndenge papa azoko kata motema. Ça s'est passé une fois la vidéo moko tambola sur la toile oyo pasteur moko à l'étranger n'est-ce pas ya mundele boy abanda ki côté ya zote ya zokote ya tanga lobi amen amen akiti akufi. Tout le monde est un peu pas Tibi Joshua, c'est là qu'il enseignement et consultant assis Tibi Joshua kutu akele kiti na bureau a bongami a pemi accueilli. Par exemple, eza légion. Mutu oya kufa sur scène azo yemba gabwe. Tout le monde qui a qui papa wemba. Que je rends hommage. Je profite pour dire à maman Amazon, force à vous. Nous sommes de cœur avec vous maman Amazon. Yoka qui passe au maman Amazon ayoka qui tangu pasteur Marcelo aloba qui esprit à wemba et salabo et même ça batu wana pendant ce temps là pasteur Marcelo ayoka qui passe wana te kasi tangu yo pe mama Blanche akufi batu ba osala mission yo le la télévision non bo ça pas cité mutazo ko lela la batu bo osala mission bo so benz tout se paye ici-bas. Voilà, Nzembu, Yahweh Soni ko makala mingi te, tout se paye ici-bas. Fimba ndingu. Soki to biki no, ba le mama Blanche te le hotel, to lo banini. Ndenge pasteur Marcelo a minimizaki, a lobaki mabe pour l'esprit à keste, pour l'esprit à wemba. Donc ba ko so mama Blanche, ba yo ki sayepe ndenge ba ve vusu ba so yoka. Tala kunseki, tala kumamba. Pasteur Marcelo Foyer bakabakam okoloba. Tout se paye ici-bas. Yango wera sona lobaki. Est-ce que komi? Est-ce que komi? Pasi na motema. Ndeko akufi batelier poison kakaboy. On suppose, on n'a pas confiance parce que autopsie dans le buté. Bon, peut-être peu à qui crise cardiaque. Ndenge to mona ki mutu oyo na piscine na Goma kuna c'était na foka non na piscine azoko nager ba chéri ba la ki wana donc ba monier ba zo filmer précis ba chéri ba la ki wana nzoka sali crise cardiaque et a kufaki to salaka angele on nous dit que ndeko ba kende na hôpital ba kende na hôpital mais a kufa na hôpital c'est pas est-ce que ndenge to mona li wana a kufa na hôpital moi je ne crois pas c'est so bon ba photo ya et ça viral dans les réseaux sociaux image so ko zala ngote tala yango na groupe Gold Radio le koito poster yango kuna otala ndeko bali mbinga vandi azo yembela nzambe na sepe na yembela na ye do ye akufi quand même na honneur na esengo sur scène mais azo ko yembela nzambe yaya mokolo wane ndeko okozala wapi muninga akufi sur scène yo ekozwa wapi mutema mabe là toi na hypothèse que ndeko akufi na poison okotela muninga poison ce ko poyo zwanini jusque là ezali ba spéculation
ezali ba spéculation ndeko ane koyemba akufi asalibwe akufeli nini yambo tozwa ndeko moko na niveau ya Iziro a expliqué biso qu'est-ce qui s'est passé par les pasteurs na lingi totala nous scène o ndenge lekaki ndenge ndeko ane koyemba na église dimanche oyo na ndenge ya koyaki akufi. Suivez ebongo tozonga landa. Voilà. Et puis si passe, ndeko mobali aye koyembela nzambe, on suppose que tout là ba autopsie et bimato ya basoki akufu na poison to ndengeninso parce que il faut balandela soki ezalaki mokano akufa ndengo wana Dieu soit loué kasi soki ezali bino bato botela bato ba poison oyebi ke ndene ali na hôtel frère intel pasteur tant so mona yope pasteur d'ailleurs bo mona image to laksa ele kaka o ba bomaka pasteur moko boye na poison ezaka la saka lubumbashi jeune pasteur na poison ba bengza ki aya côté ya o bengsi mutu na église na bino aya côté ya pour tirer poison tala ngambu o bemisi batu non seulement ngambu yo na bonzambe tango ba nufanda sikono to bane ko wela na poste oyo yesu ko akufi na bomier na tikeli wana culpabilité ça te pas na yo hein on a culpabilité wala ça te pas na yo pas si ya ko sakana te to soit qui un frère un pasteur moussous na niveau ici Rokuna ye a Mexico expliquer biso qu'est-ce qui s'était passé to kaye et ça m'a nini malgré ye et là qu'une église n'a été on a essayé de joindre batuna kati église wana mais on n'a pas pu mais si jamais toujours batoko zonga mais yo quand même explication de oyo a expliquer parce que ndeko oyo ala qui parmi la première personne oyo a publier la vidéo ndeko ndenge akoya ki en pleine église suivez ndenge so la ginaye. Suivez. Voilà, allez-y. En Afrique du Sud. Ah oui. Oh. Voilà. Moi, c'est le vrai pasteur Ephraim au Congo. Ouais, vous êtes pasteur Ephraim? Oui, au Congo. Oui, pasteur Ephraim, on nous a envoyé des images d'un pasteur qui est décédé, j'espère, dans votre église là. Est-ce qu'il y a moyen de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé au juste? Oui. Il y avait un pasteur qui chantait à l'église Assemblée des Saints ici à Isiro. Oui, Assemblée des Saints. Juste Assemblée des Saints à Isiro. Oui. Province de Haut-Touélé à Isiro. Oui. Lorsqu'il chantait dans l'église, à un certain moment, il s'est piqué. On lui a ramené à l'hôpital. Bon, c'était vraiment trop tard. Et il est parti en soi. Et qu'est-ce que les médecins ont dit? Est-ce qu'il a été empoisonné au travers les micros? Comment? Bon. C'est quoi juste? On n'a pas encore eu de précision. Quand on fera de l'autopsie, c'est par là qu'on saura s'il a été empoisonné, si c'était la tension, si c'était l'hypotension ou l'hypertension. C'est là qu'on saura. Et le pasteur qui est décédé, il s'appelle comment?
son nom, il faut que je vérifie, parce que m'avait envoyé seulement les images, il faut que je vérifie. Ah, ok. L'événement s'est passé sous votre nez, vous étiez là, dans l'église? Non, moi j'étais absent, j'étais chez moi à l'église, c'est le frère qui m'a envoyé les images. Oh. Et il était pasteur ou pasteur chantre? Oui, il était pasteur, et bon, il commençait aussi à chanter, à l'église, donc il a fini sa mission à être toujours pasteur. Et le pasteur titulaire de l'église n'a rien dit à propos de ça? Là, ça sera peut-être après l'enterrement, c'est par là qu'on va faire des investigations. Ça s'est passé quand? Hier dimanche? Oui, c'était hier dimanche aux cérémonies du culte. C'était le culte ordinaire ou culte spécial culte? C'était vraiment culte, c'était pas culte spécial, c'était la culte ordinaire toujours. Et c'était la culte ordinaire. Le pasteur ou le frère qui est décédé là, il prie dans la même église ou il a été invité? Il prie toujours là, il prêche là, il chante toujours là. Mais il n'est pas titulaire de l'église. Non, il n'est pas titulaire. Il est toujours le pasteur de l'église, mais il n'est pas titulaire. Il n'est même pas deuxième pasteur, troisième pasteur, il est simple pasteur. Il n'a pas de fonction? Bon, je n'ai pas de précision vraiment. Est-ce que vous priez dans cette église-là? Moi? Non, moi j'ai ma vision. Moi je suis le pasteur à l'église de la montagne de l'Éternel. Là c'est l'assemblée des saints. Comme le corps de Christ, pas diffuser seulement l'information. Ah, ok. Est-ce que vous avez des relations avec les pasteurs de l'assemblée des saints? Bon. La relation familiale, hein? Non, est-ce que vous vous connaissez avec les pasteurs titulaires de l'église de l'assemblée des saints? Non, je n'ai pas son numéro, je n'ai pas son contact. Et vous connaissez personne qui prie dans cette église qu'on peut appeler? Bon, là il faut que je fasse encore des recherches pour chercher quelqu'un de la précision, comme ça je dois vous donner. Ok, il n'y a pas de souci. Et comment tout ici a accueilli les messages, les décès de ces pasteurs-là? Qu'est-ce que les gens disent? Les spéculations, les gens disent quoi par spéculation? Bon, les spéculations, c'était seulement une tristesse. Hein. C'était la tristesse, c'est vraiment voir un homme de Dieu partir brusquement. Bon, on a dit seulement comme Job, hein, c'est Dieu qui avait donné, c'est Dieu qui a pris, son nom soit loué. Nous sommes toujours en mission. Les spéculations, vraiment, bon, c'est la volonté de Dieu, c'est seulement la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que les gens ne disent pas, comme on entend là, les spéculations, il a été empoisonné, il paraît, il avait des problèmes avec les titulaires de l'église, consort, l'ont empoisonné, est-ce que... comment ça se passe là? Ça, je n'ai pas attendu ça. Moi, je n'ai pas attendu ça. Et moi, j'attends ce que je vous dis. Ok, merci beaucoup, pasteur. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Bon, je n'ai pas quelque chose à ajouter, sinon, j'ai presque tout parlé. Voilà, merci beaucoup. Là, vous étiez en direct à la radio depuis Afrique du Sud. Hein? Vraiment. Et je salue toujours tout le monde. Je salue le corps pastoral, je salue les membres de la radio Locolé en Afrique du Sud, au Congo Brazza, au Congo Kinshasa, en Europe, en Asie, donc partout dans le monde. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. Je crois Boyoki Ndengo de Kalobi, église Ango, ezali assemblée des saints. Donc le pasteur qui est décédé sur scène, pardon, na Isiro Zalimboka ya Kondo Anuarité, bienheureuse Anuarité, Toyebi histoire Anuarité, na Otuwele, donc assemblée des saints et pas puis Ndekomobali, pasteur non titulaire, même pas elle a dit pasteur, mais pasteur normal, mais à Yemba Kapé, à Koufi Bongo sur scène. Donc on ne peut pas faire des spéculations.
to supposé to sololi awa na conditionnel total ce qui c'est moi c'est poison to sololi makambo poison so il crise cardiaque de ce mais on attend d'abord après autopsie nde to koyeba pasteur oyo akufeli ni wana to kozonga lisusu pona koya kotalisa yo ndeko motei oyo akufi ndenge nini pesi pasi ya kosakana te tala moi information muke oyo tozalaki nango na après-midi ya lelo ya kopesa yo yango oyo. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchada. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro